Muta divergent mampata za kawera. Muta botana mampata za kawera. Muta se lelo ti lelo via mampata continue aka na wera. Mais bino muto bozo finga mampata. Mwasi na bino. Soto bito tanga mibali na eto kosisa commune mobimba. Mampata bota mandumba te akola ndumba te achaka na batu ba misapi te ndenge ya bino achaka batu misapi. Ya bana achaka misapi. Ya bango ko? Ya bana. Bo ba misapi bango bazolo. Bakasi ba bango finga kasi bito zo misapi ka kote na bango ti. Mapata achaka ne misapi te. Mapata ko sala wana ndenge ni akola na ba vie wana te. Bakola ba vie bazana ba vie libanda, bazana ba vie moya sérieux bazana ba vie balabala. Mapata bi vie balabala te. Mapata ba musu tango lelo ba mela tia ko tia makasa na ndako na bango mapata lia lipa na saucisson na boudin miliki belé tonga bibi libanda ma miliki kanami a. Mapata so akola bon. Mapata kola na vie balabala te. Mapata kola na vie afanda na ba na fingi te na ba kola te na vie afanda na ba lesbienne na ba pédé. Ndenge ba musu ba fanda. Fallait aller qui Werason, wana Alexis Wechalobi, fallait aller qui Werason. Akoleka na kokata ba rido na ba nini na ba concert. Akoleka voilà, akoleka na kokata ba rido na ba concert, akoleka na ba concert nyonso ya Mada Beti banda 2024, po banda koleka wera. Beti ba tuwa ba lesi yo totanga komona. Ye moko na est-ce que lesi yo tele na ba vitre na Belgique. Asala kindumba so comme na Belgique ala ta soutien. Au moins ba so ba chama na ba vitre bo mutaya poni, kasi pa la ta kaleso atele miwana. Tuko mutu moko boyane na ndumba PD asala kindumba ba chaka na vitre ne ba chaka ba PD musu na vitre na Belgique. So ake pota sa musala sala yango wada. Tuko le mutu moko sala analyse. Un PD comme Alexis Wetu. Muta koma dana numéro na soutien. Conseil ya Werason F victime ta ne ba ndu ba fani ba sala. Tala ka yo lukela nga mutu aza na ko bani. Aza na bango to azo analyse. Lukela nga? Ah. Bon, faire nani fallait pour pas faire nakaba banda maman rankini na batuna ye moko bisote nyonso na batolinga na to salisa lokuta na muziki mutaye na makasi sana neza bango ti hein mais oui lokuta na muziki batbaye na makasi sa bango so eza que biso to zu ya cop ya lokuta donc bon ba pesa bango wana ya babaki na bango presque 40,000 c'est que bena ya vrai lokuta pour lokuta mtu bayaki na ngeza bango tant ba yo zo disque ya babike lelo Monsieur Congolais à Liboso a disque d'or certifié. Mais tout le monde a quand on va droit chemin na bango ba l'accès disque d'or moko bo ma bene nzulu ka ba sala na papier ba che nini ba sala en photocopie ya photo. Manike tanga koma ki poto azwa ki moi conscience afanda ki moi kimia. Mais tellement mon bena jusqu'à présent va continuer à occuper donc azongela ki drogue. Manike azongela comme la drogue. Et puis tala omona ke moi positionner comme moi ko bonga so tali mission na manika sali so tali bi omona pena ka chepena po mobimba yani obenga ni ovi na benga ngoni ni ovi bala basi ba chaka chango mobimba donc so beno chebo beno tika na maboko ko zonso na kopali ko komani ko zona poto me plante ya makasi lokola biloko ba kombolela kana ese na ngona so ba kombolela na brosse loko ba biloko sa brosse wana plante ya mabe ya makasi nzoto ekuba ozoko kolia fruit na poto te wana kama nike wera kozala ingrat ya nini yo kanti tata boya ka mwana luka vi ya mwana na yo prince babia alokama mpona yo na tata mwasi na ye kisi nzoka wa azobela azoyebana te nzoto ekomi poso lokola ndeke babwaki na mai luka vi ya yo na prince ebongo obengisa mwana na poto akontinue carrière na ye tika vi ya wera manike mwasi basuki ebele na sa mapeka mwasi basuki ebele na sa makolo elongi mabe lokola Kongo basaleli pena village mobimba ezala mbala ya suka manike na kombo ya wera za kwa marade na yote soki na biso na nzembo ya succès te toke na biso na album ya succès te toke na biso kana banzembo na biso akala tobeti plein totombisi bato basepeli babini ntina suka epi na baconcert nyonso ofali abeta eza na concert moko te oyo bato basepela ntina suka bongo bato bazobina kaka biso toza te lokola bango basalelaka trop rumba biso toa bata semaine toa bata show international bokomi su kobanga wera obolobeke wera sila international bokomi kobanga wera bobeka kokoka sali wana te international bakomo banga wera mais oui ba mission bazaka ba international ba nudenga ba international bakomo banga wera oui wana banani obo banani bato bazoki libanga te bino ba international faki Rihanna bwaka bino bino ba international faki Jay-Z bwaka bino bino ba international faki Beyoncé bwaka bino tolingana tosalisa benza nzembo oyo le roi de la forêt abwaka wana bato tozoyeba lisusu te na bato bazobenga na bango baza ba international na biso ko toza baloko
Comment fait-il loko avec concert si le panique na poto bato dans biso actualité zo mebele mais zo ko dominer concert wana ti les 15. Mais lelo to mona que international ba komi ko tinda bana bitinda na bango baya ko critiquer concert lelo na poto. Merci beaucoup à mes fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, bonjour à tout le monde, bon après-midi. Par rapport à RO, pour accompagner ma solo, il y a Balabala, on est sur www.ideologie.tv, David Wembe, Masola, Balabala, comme d'hab, Nene, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola, et c'est un David Wembe, la Sarabino, na Betra Rabino, Masola, Nengenini, et c'est pas ça vraiment. Na mboka oyo l'actualité na niveau ya Angola le 8 mars bana Angola baza ya kosepela tokozala na concert avec grand mopao Koffi Olomide au grand complet na couple Mama Sia kozala mopanzi wana donc a kodivrer concert na ye na journée de la femme donc la parité. Koffi Olomide a décidé aya ko fêter ngo na Angola na makasi bongo ya les patrons, les boss Laurent Sokoko. Ça dépend par tous les moyens. C'est Felisa bana ya Luanda na présence ya Koffi Olomide na Mama Si bakozala même podium pour na ko Felisa bana ya Angola noko Jidoka Luyalu, le grand producteur Logidor, donc yependa azana production pour un concert wana. Actualité nous oblige à remettre à solo ya concert ya Weranson. Pourquoi tu as dit concert à Weranson? Tu as comment un concert à Weranson et cité Babylog Ebele et la musique Babylog Ebele makamususu oyo et sengaki ko tote to yo kango to komi ko kango pour la nini Weranson ndenge a livré concert na ye na Paris, na Grande Arena. Donc, dans ma sola balabala, tout ça par tous les moyens. Tout le cas, attaché des sénateurs, commandant, breveté, moutou bien té, moutou ya faux. Tout cela naie. Pourquoi Makambo eza ko se passer? Pourquoi Makambo bimi belé na concert ya Weranson, batuto balingara David Wembe. Après alinga bino trop, ba j'aime botara wana ne bo partager masola balabala ne bo commentara et salaka biso penza ba bien. Adisha les sénateurs Batard David Wembe. Bonne santé. Ouais, santé pépélé qui vraiment. On t'a bien té. T'as faux. T'as faux ma casse. Adisha les sénateurs boni basomo ya Igwe le roi de la forêt. Ouais, après donc avoir remettre concert là. Ouais, après ça est vraiment très bien la minute sur route à Kin. Azongi déjà. Azongi donc biso avec beat. Tellement beat to kendela gezaki le 15 février to pesa bana poto elenge bazanga kita mulai to kendaki to salaki musala to musala esili donc faki to zonga to ya to banda sous préparation kalaté deuxième date c'est bima oyo ko kumba biso tina ba décembre. Deuxième date wana ekozawoni. Non, biso pour bato ba remonter la wera après avoir robeta na salle ya 7000 places. Plus de 7000 à Kobeta Siko Wap. On va même pas se banner Siko pour voilà. David, au moins le bat baganga ba 40 000. Mais biso déjà to beta pack des princes Zara dans 40 000 avant. Moi c'est range ko Zara banona 9 obi. Banona 9, le roi de la forêt de la beta pack des princes. Ça les stade où le Paris Saint-Germain bête le rabal. Déjà. Bon, bata mama va yo ka. 40 000 places déjà to beta ngo et ton na ku to place ezanga. Ils avaient un système on a mundela tonga non vraiment ba stade. Mundela tonga ba stade mais lelo mundela tongi ba salle o lelo batu bazo kenda ko kende liboso za ko komate. Ko kende liboso za ko komate donc lelo avec notre manager donc Mikolo Gladinga mamutako manager à papa na donc il m'a sala makambutu donc bientôt voilà. Yema oui manager à peine. Yema pena manager à peine. Donc des wana bientôt déjà va relancer les biso. D'actuel Sika, autre pesa batu, va comprendre que le roi de la forêt a zongeli déjà retourne à Nakati Europe. Très bien. Attaché le sénateur, tout que non malembe, ba pour ensemo ibele ya kolobela, tozo tala ba émission, tozo mona ba fan ya ba mission mususu, tozo mona pe bino moko bata wenge, ndenge bokomi ko chama mbutu. Souvent, ezalaka no nini, ceux qui concert betami, actualité à concert longwaka.
makamba mafinga ekomi kokota. Pourquoi ba communicateur bokoma mingi ko sala ko? David, je crois en 2024 to sali ngana émission presque belé. Donc surtout sali émission mukenga no eko zape ba 100. Donc moni ba twabete ki ba concert na bango, ba twa sali makam na bango ezaki soko ya ndinga. Surtout ngande ni concert amtubo. Soki na tabité na baga na tala kiti. So na tayi na ba na mona ka parti mo bo mais na sepeli ndenge msu ba yembagi. Mais spectacle ezalaki te. Na sepeli msusu ndenge basala ki boy. Motikala ko mona ngate ke to sali émission ngana yo David na ye. Na bandi ko critiquer concert à motu, na bandi ko loba kutu boye na kimaka kutu makambo wana. Na lobaka o esengeli makambo na bisu. Lelo makambo wana ekomi tozo ba lisusu te na bato bazo benga na bango baza ba international na biso ko toza ba loko. Comment fait-il loko avec concert si lelo panique na poto bato bazo donner biso ba actualité zo mebele mezo ko dominer concert wana te ya le 15. Mais lelo to mona ke ba international ba komi ko tinda. Bana bitinda na bango baya ko critiquer concert lelo na poto soki lelo David na pesio ba image mususu mona bana ba 15 ans ba 16 ans na poto bazo saela ngo ba analyse ba bike to kota ba ba mutache tous les concerts à kota abi mais eloko kaka nde epesa biso passe pas ya wera ezalaki que non ba temps fort elekaki trop mais to kota ba concert ya bato wana so aza mukolo wana 16 ans ya mwasi na kota na nga bande okota ba concert mais concert na koti non na moni concert a beauté so babina nga na bande ko classer ouais réserve numéro 1 ya mi bala tangi bato mususu na kota nga ba kombote ozo comprendre mais sikoyo biso ni nezo sala ke concert na biso betami to fingi mutu te na kati ya concert to critiquer mutu te to sel biso be mutu lo côté mbala moko tango concert ebimi awa ekomi problème analyse sur analyse donc au juste ben international boko biso ko banga wera o bolbe ke wera sila international bokomi ko banga wera bobeka ko kasali wana te international bakomo banga wera mais oui ba mission bazaka ba international ba nudonga ba international bakomo banga wera oui wana banani obo banani bato bazoki libanga te bino ba international faki Rihanna bwaka bino bino ba international faki Jay-Z bwaka bino bino ba international faki Beyoncé bwaka bino tolingana to sali nzembo le roi de la forêt abwaka wana batu oyo la kaina mutu. Dernièrement, le roi de la forêt a un grand hôtel. Attends, ce international, Bobé Ngaraï. Pour nous, c'est la ramakile. Le local rapport le bimi, le loi boisonné bananaï. Na batu bavie na mususu, bavie na pépé calé, papa le tumba. Le lobe analyse comme kita mata, critiquer, va critiquer, va ça la boto, éviter au juste. Ezanini, bazoé la nini. Donc, on sait qu'on a bélissi bango mutu. Adi chez les sénateurs, comment on a alerté Wechi, oza balabala, donc, quand on a combat mutu, on a un problème. Comment on a alerté Wechi à ça la analyse pour un concert ya Weranson eza mabe? Azana droit à ça l'analyse te pour aza déjà muto to yebi déjà zambuma mabe ya orchestre moko boetinda ba ba finga batu. Hein? Donc azana le logo moko ya mabe solo ya mabe donc to ko pesa alerté Wechi na za bongo akoyo ça la analyse te ya concert ya Weranson pour azala déjà muto afali. Aza déjà mutu ku ya kuna oui. Et puis aza mbuma mabe o baza bato ba signer contrat ba me mabango na poto pour na ko finga batu. Eza bongo. Si vous avez une analyse pas na biso comment nana PC permission wana aza camarade ya nani leader naza camarade ya président na biso te batika la kozala jamais ba master depuis début ya carrière na eti lelo ninga zo sala ba makamuna yo wana tika la kozala camarade ya wera te partout kutana wera benga yevier partout kutana wera yebi puissance ya wera non Alex Wechi ya lobby fallait aller dire Weranson wana Alex Wechi ya lobby fallait aller dire Weranson akoleka ye na kokata ba rideau na ba nini na ba concert akoleka ye voilà akoleka na kokata ba rideau na ba concert akoleka ye na ba concert nyonso ya mada beti banda 2024 po banda koleka wera beti bato ba Alex Wechi otanga komona ye moko na est-ce que Alex Wechi telema na ba vitre na Belgique asala kindumba so comme na Belgique alata soutien au moins baba so ba chama na ba vitre bo mutaya poni kasi pa lata kaleso atelemi wana Tuko mutu moko boyane na ndumba PD asala kindumba ba chaka na vitre ne ba chaka ba PD musu na vitre na Belgique so ake pota sa musala sala yango wana tuko le mutu moko sala analyse un PD comme Alexis Wetu muta koma dana numéro na soutien muta ponela ke ba soutien na Kisinzora nani Alexis wana zo tanga kombo Alexis soki wese so bobenga kaina akoma déjà oyo lobi na za PD na za na ba chaka na ba vitrine ba ndo za soki na Belgique ba so ba chaka na ba ponaka ya za kawana au moins pas de phase. Non, mais Alex Wechi, quand il y a un concert, à une analyse, à le que oui, bon, aussi,
maloba ya Alex Wech. Alex Wech alobi ke bino ba wengemen boya kokosa biso ke bosali sold out. O kizana niveau ya wera te botika wera za tata mukolo makambo wana za niveau na yete botika ye. Bango bachaka mbongo pona renseignement. Omoni video oyo ya nani ya mwana oyo nani oyo Grace Mbizi. Akenda kotuna nini billet na réception. Pona yeba ke soki billet eza ou ezate. Au moins tanga kenda ka o ba bisenge non, tant billet eza lisusu billet tout esili. Wera ba sa sold out. Obi ça la comédienne à quoi non. Donc ça déjà batinda qui est. Donc il y a un vrai secret. Pour la zone mutu na bango. So la billet si la kitenga kende na caméra ba filmer. Yo kon na koya kenda grâce mise à kenda ko tuna tant faire avec Adidas ça rien que si y a pas mindele wana. Ake tuna bango se faire repena ko ya se faire ba se be faire ça déjà faire robeta samedi. Bien kenda ya za pena pion ba pesa ke mbongo ndeni ko mwana okuna kena otala. Au somba biola c'est tu que billet si lita. Comme pena comme sur le terrain, la réception ba billet. Anga somba biola c'est non billet za susté le ça dans le sold out. Si vous voyez si vous êtes le biso ka trobi na monoko bango mo staff na bango mono akinde ko luka. Na Alex Wech accompagne de oui za lokuta. Ah si vous lokuta si vous pa ça la robo ya koteka billet. Bango mo manda de pour rabeti ba concert tous les concerts bazali na banile ba concert na bango. Boko beta bo ba salle de France to zana bino maele o le bate. Boko sa biso to apena o pe manene. O pe mate o luka ki yango o kosilisa ngo. Donc au beta donc photo on a posé ba soldat na ba salle le ba kozo beta ba salle de France manen to zana poser la date na yango. Concert le belisibino du bon même boza ba fou. Bozo la bo ta na te ke monta ko beta concert sans album na marché. Maningisi moka. Asali publicité quand il y a 2 mois pour Asali. Mboke bouger, bah tu donc mboke ngani. Tout la maram sur le bako David. Donc ba préparation on va ça ba fouti ba moni wera Asali bongo wera la si banga za grand. Publicité 2 mois, to ke ko beta sans album bon za bon ba le barat. Wera beta nini? Ah wera ke tondisa. Na notala ba nini ba analyse musu bando ça na mesi. Ah wera ke beta Asali wana. Comment que beta sel nan album a sika na marché nan nzembo a succès biso ke na biso nan nzembo a succès te to ke na biso na album a succès te to ke na biso na banzembo na biso kala to beti plein to tombisi to batu ba sepeli ba biniti na suka et puis na ba concert nyonso o fali a beta eza na concert mon côté oyo batu ba sepela ti na suka bongo batu bazo bina kaka biso to za te le rola bango ba sala la trop rumba biso to bata semaine to bata show. Donc tout le monde là et le quoi biso te le roi e mo la bakaya za le roi Michael Jackson akufa na rumba te donc azaki muta show donné ti ya showman donc nenga kenda ki wana kenda ki pasa tali température abata tali malili na mboka abi bato ko yema mokie fona kenda bango na makini bato ba biniti suka we rakati baleli tala ba interview o senti que pour micro so ba pona mutu o le bakaya ba poni muta we mais ce temps bato ba na salle ngana monna ba page ebele ba zo pena bato ba sika mutu ba zo te ba tala yo muta we rakati ba zo ka mutu eza na mutu moko te abimia lo bakeno boye na boye mutu to ba we raso na sepeli sibiso makam to mona sepeli sibiso mais to mona na ba concert ba to mususu ba to no ba ti ba to micro ndum sa te ba yembi bien te ba sali boye to me biso critique ezate so tali critique na biso ezala la mingi na bata ba orchestre o ba zelaki de fête na biso mais loko ba moni de fête salami te ba moni concert ebeti convenablement ba moni ba to ba sepeli ba bini ba yembi donc bitu na bango ebouger fali na wera so na minute oyo bango bako comparer concert na biso na bango te bango bana concert ya histoire te baza na combat concert nyonso babeta lelo so oke na bar moko osengi yango okuta yango te banda babeti ba concert ba combien de temps de geliti mais biso concert na biso ka le même jour bato bazo utiliser da baso nango lelo so oke ata na yu arena awa na kasenda osengi bango concert oyo bakotiela o bato bakobina ya bango wapa yo ka de to yo ka arena moko boye ezobeta kuna yo ka de to yo ka so ba yebina ba genda kobeta so na bamboka ni so na ba ovo so ki ovo ya maki na ebite so ba betaka oke sengo yo ka ba chela bino bango balingi baluka guerre na biso to sala ka so guerre te biso to koma ko la sa batukaka ke orchestre oyo eza orchestre ba champion eza orchestre bu ba leader eza orchestre oyo donc banda to sala école wana donc bana nyonso bazaka na bango ka ba lauréat
bandimaki te ke bato mosusu bakoyemba babiala bandimaki te bato mosusu bakoyemba bavokala bato bamoni mpena bana ande batravaille epuis baza bagene oyo bayebani na bango te baza bagene oyo azwi ya sika encadre bango apesi bango formation ya kitoko tokei kuna bato bamoni makambo mosusu so vertige wana ezozwa bango na nini comment baorchestre ebele esali yango analyse te kaka kote kuna do bino ka nde fo bodomine bino ka nde fo bozala nde bomibengaka bale premier oyo ya lokosa ya Wilson F victime quand on va faire voir ça tala kaka yo lukelanga moto aza nakoba nini aza na bango te azo analyse lukelanga bon faire nani fali pour pas faire nakaba banda mamo rankini na batu na ye moko biso te nyonso nanga tolingana tosalisana problème na bango eza wapi so tosali ça odao te eza problème te mais biso tomonaki plaque sala apesaki biso a considérer concerne biso Alexis Wechalobi wana eza cop ya Ndombolino akosi we ranson Alexis Wechalobi ba vérité oyo ayebi oyo lokuta na miziki mutaye nango makasi eza na eza bango te mais oui lokuta na miziki bato baye nango makasi eza bango so eza ke biso tozwi ya cop ya lokuta bongo bango bapesa bango wana ya babaki na bango presque 40 000 c'est que bene ya vrai lokuta pour lokuta mtu bayaki nango eza bango tant bazozwa disque ya babike lelo monsieur congolais ya liboso azwi disque d'or certifié mais tomonaka ntango basalaka droit chemin na bango balakisa disque d'or moko boye omo apene nzuluka basala na papier batie banini basalango photocopie ya photo bazobaka ti disque d'or certifié boye na boye mais suka lango lelo ntango bazwi disque d'or babi premier ministère azwaki bon oyo wana ya kala donc bango bayeli biso lokuta na miziki yango omoni bazwa mbongo batya tro na bata kofinga David omoni eloko moko boye nga nakolobaka na babiro na biso nakoloba kaka na bastaff na biso to bozala peme na prise il faut boyebaka badrisha bakomando biso ka bakomando breveté nga nakobunda bitumba na 10 personnes asangisi bango nyonso wana na koboma bango omoi problème eza nini ntango tosala makambo batalaka mpe biso makambo soko bando osalamaka te biso toyoka kaka soki eyindi ya badrisha baye non lelo mboka na biso soki eminganaki mwa moke mpo banégligeaki basoda lelo moni passage epesani trop bato bakoti mbala moko mpona nini basoda tout oyo bazalaka oyo bakobunda bitumba soki likambo eza mboka eza kimia batalaka bango te soki likambo ye ale bango nde sikoyo na miniti ofo baya kobunda eloko ngana baprésident na biso baprésident Golf Kizola baprésident Dom na Lille baprésident na biso bacg na biso katakata bato tout il faut boyeba koprotege te biso po biso nde tozwaka bitumba wana mpo nga na miniti oyo nalati da nzakomba nakangi kitembo ya rouge na mutu na tie donc lelo nayeka koavertir bato mais soki mopepo ekontinue lokwa bango bamonaka ke bango nde baluki kofinga balibo balika banyonso bango bayebi kofinga ndeti biso toyebi yango te toboyebi kokipe makambo mpo tozali na posa concert na biso bato balingi yango mingi bakonsome yango nanu mais lokola bino bozokanisa lokola bagrimace oyo bozosala ke biso tozobanga bino jour nga na koniata na kofungola mbanga na lobi natangi bakombo bino bokanisaka biso toyebi kotanga yango te na monoko ekozala jour wana nde nayebi te soki président na bino kobengana bino mpo kosala mpo koyoka yango so ya véritable ya bien epuis nga na décortikaka mutu bino bokoya mpo bosala mensonge bokosa mpo bato bamonake bolobi mais jour nga na kozwa bino na maboko na nga na kopanza bino bokomprendre ke babenganga commando breveté mpo na nini. Merci beaucoup à toi, Boss le Petit Ebou. Boss le Petit Ebou. Il y a maintenant un visa partout. So, écoutez, na Boss le Petit Ebou. Donc, il y a Maramone, c'est ça, Pepele, Kota Masola, Balabala, et ça, la bien, Gauthier tout Balapulga. C'est ton succès. Gauthier tout Balapulga. Tassimi Benakop, JR Sa Majesté. Bo zala na masura balabala et ko sala penza bien. Adise sénateur ko fanda boye komona Manike azo traité Weranson ingrat. Manike a traité Weranson ingrat. Selon Manike Weranson azalaki mututi o yakoyi kotanga kombo ya Ferrego la place o hérité aza pour mutapesa ke honneur eza hérité watanabe. Manike alobi bongo bino bana wenge bomoni réaction Manike ndengeni Manike tanga komaki poto azwaki mwa conscience afandaki mwa kimia
Mais tellement mon pendant jusqu'à présent, ils ont continué à occuper, donc ils ont la drogue. Man, ils ont comme la drogue. Et puis, là, au moment que moi, positionné comme moi, au bonga. So, tali, mission de Manika Sali, so, tali, bien, au monde, pena, kache, pena, pas mon bimba, yani, on y a vu, on a vu, on y a vu, on a basi, ba, chaka, mon bimba. Donc, ça, notre chien, vous venez, on a ma boue, on s'en fout, on a coupable. Vous comprenez? Donc, à comment qui moi, au bonga, mais tant qu'ils ont la drogue, on senti que na po, ya, nzoto, et baby. Tala nike nenge apoti po nini nyovine elongi wana po mobimbe sili mais ezo comme sera le rôle à poko man niko za na poto me plante ya makasi le rôle biloko ba kombolela kana ese nango wana so ba kombolela na brosse le ba biloko sa brosse wana plante ya mabe ya makasi nzoto ekuba ozo ko rolia fruit na poto te wana kama nike wera kozala ingrat ya nini yo kanti tata boya ka mwana yo kanti lo to moni guerre ba mari atumana mama na bango bazo finga bazo boma no kanti lobi so mari atumba zongi pemena mama na ko boya ye frère aza ya wera donc soki ya sala makambo bo sepelisa mokilité esi eleka pourtant to lobi batesi ba ye bango ayemela président na ye ve jaloux aloba boy donc tant que comme que mwana akomo luka zonga na maboko tata donc toza na problème na été donc soki bino boza na posa wera inaka bana na temps oyo wera komi azana na temps ya kosangisa bango aza su na temps te ya kozala ranki nda bango donc bokotaka makambo na biso te kotaka makambo mutamema na poto luka vi ya mwana na yo prince babia alokama mpo na yo na tata mwasi na ye kisi nzoka oyo azobela azoyebana te nzoto ekomi poso lokola ndeke babwaki na mai luka vi ya yo na prince ebongo obemisa mwana na poto akontinue carrière na ye tika vi ya wera manike mwasi basuki ebele na sa mapeka mwasi basuki ebele na sa makolo elongi mabe lokola kongo basaleli mpena village mobimba ezala mbala ya suka manike na kombo ya wera aza kwa marade na yo te nayebelaka makambo na bino bamemela na poto bongo manika kopesa conseil na wera te akoloba te ke akoloba te moko te mpona wera akopesa conseil ya nini soki moto azalaki honore na podium ana héritier yo mona déjà invité na concert ya moto abeta des chansons bajani bazalaki bainvité yebi vocal mais selon manike ayebi par rapport ya ndenge amonelaka weranson na héritier eza normal mais kopesa weranson lokumu kopesa weranson lokumu yango nde manike asepeli nango te wera apesi na lokumu apesi weranson apesi feregola lokumu ezalaki température ndenge ezotala mbola na sale wera bandi tolingana tosalisana zai kona wenge tolingana bana oke bato bazoganga mais tellement ntango wera atangi héritier watana be bato héritier mpe bagangi ekomi yazela bakombo yaka ntango azobwaka eyaka public bango basengi bango moko public bakomi kosenga feregola wera bolobi nayoka te feregola osiko mutu ntango atangi feregola public egangi nango wera asali ne parce que ndenge public ande kosenga wera public yana mbaye kokotela ye mbongo public yana mbaye kotala ye na événement wera eloko liboso alinga kosola na public et puis anégligeaka public te vraiment donc oyo public esengi yango asalaka yango monaka azala soki misa se test atoyebi danger atunaka tozwa ye oye asolaka na public public elobi ke faire egola wera so na bi faire egola basengi bis loko de refoka aza moto oyo asepelisaka kaka bato bangaka asepelisa mitema bafani bazalaki wana asali yango siko bino esungi do bozolukaka kota kokotela mais osimbaka te bamanike baluka mpasa kokotela ndeti manike asalaka suni na poto akendaki tozoyeba te abali tata moko bwa sida ye oyo asali boyeboye na boye mais sikoyo bozoluka nini na kombo ya wera sala makambo na yo bamemela yo na poto oyo okenda kosala yebanaka te ti lelo ere moko boye toyoki olobeli fabricas ere mo ofingi fabricas ere mo olobeli héritier ere mo ofingi héritier ere mo olobeli mutu na bino emema na poto ere moko ofingi ye sikoyo ojuste oza nani ngembo to oza nani luka nanu obonga omutu oyo akozwaka na poto akozwaka mpona malili na bakwiti dameli bamasanga na ye malili place oboka ngo nde eza ta zwi yo popo yo nde oza wana nyonso esi ekauka wana manike mais oui bona olobana ye manike manike esi akauka ti boka se eloka bien ndaza wanike bela kotika elopela mutakala pena po telema eloko yeso atika mutakala za mbe skelete ya filme ya nini apocalypse azobima okosi nakoyebisa yo ti tena ata na projet so olingo koma aveugle ozala mwa mobi na vie lelo omoni omonaka mutakala monstre
donc takala mo somo na bena poil ko matia so bana basa bongo donc biso totana bana bien ba yaki na concert bana balandaki le roi de la forêt bana ba pesa ki makambo journée wana ay to fana tando tana biso manike mo ya kala nga azana batande balata string eti alata ka bakale so minene sko yebisanga totala mutabongo batika kombo ya wera concert ya wera leki kitoko tout le monde azondima na bana bolabo tozana monde awet la ouais je suis bango na mutu bazana concert ya wera bande ko sepela babimi basek ba makelele tikoto sa lisusu nini bolingi omete ko finga ba concert na mnoke simba gite bobeta plus de 100 concert bakawera bayana bango balobela binote basala na ba makelele te bo ka concert ya 7500 boton soto chesco date ya 50000 ans c'est beaucoup bela moto toyebisaki bino mwana mokie bayebusaki koloba mokolo batini balakisaka ye kofanda kimia ndeti biso tofanda ye kimia mpo ezalaki deja consigne bapesa ye biso tofanda ye kimia ofandi kimia tofanda biso kimia na biso makambo na biso na kimia makambo na biso esili vertige ebeti bango donc eza te vertige ebeti bato ya F-victime mais oui bon banaye bato baotya makelele mais bango apres bango moyela bino baoyela biso na ndenge nini bazosala bacomédie na bango po eza comédie biso toa baguerrier biso moto banda kopa kofinga na mokili oyo nde muzika maison mare biso moto banda kope ya kodénigre bato eza wenge muzika maison toyebi kopa obien tozokipe bango te losolo oyo tobi tolata bapete totelema donc bakokoka te donc ekoma mabe yoko tikesa moto nini boye wana eza kofinga moto afinga opena kitoko mpona ekofinga te wabebe kofinga te adesha makambo mosusu eza mpema mpasi mpona koloba yango mais toza oblige tosola yango kaka komona concert awera apres awaka awera kobeta makambo mosusu ekomobima eza na bandeko mosusu bakomi tina niveau ya koloba makambo moko mpona mampata na respect ya mosusu ya émission nakokoka koloba yango te j'espère koyebi makambo nazoloba ndenge komona Chantal Bomolo Adrisha azotraite mampata na bajar moko boye wana mampata aza na ye mama paster te mampata obebisa basi bamama ebele na Congo wana na poto wana na Canada na États-Unis mampata abebisaka bango asalaka makambo moko ya mabe Adrisha le sénateur yo mutu ozalaka na bango yo mutu ozalaka na wenge koyoka makambo bongo Chantal Bomolo azoloba mpona mapata abiso mononde David nakoyebi solo moko omoni makila mosusu ya makila kosimba te makila mosusu eza makila ya komeka te omoi teka ntango bameki bamakambo na bango balobaki to bameki na koma mampata avant na kota na pa Chantal Bomolo wana omoni retour esalamaki tano Chantal Bomolo na minute oke loka makambo bavoje bimiti po azofinga nana po azotonga nana po azokritike nana kende koyoka mpo monake makila mosusu basimbaka yango te motu mosusu aza moto akomeka na ye te soko omeki retour ekozonga Chantal Bomolo aza na 82 ans ti omonaka ye bongo kolanda tioko wana te wana aza ser biso tozalani na Lwanda aza ser toumeli na ye nazovertika ser kosalelaka bato grimace wana tosalelaka bato koyeba yo moto ofingaka bo moto ozongisaka boser mipesaka respect ndeti nga Adrisha kala te na ye natomboka ntango na kotomboka kozala susu bien te nga nazala na David R nyonso oyo ezaka avertissement napesi yo omoni bino bofinga mapata biso mapata kopermettre te tofinga nana ponana ndenge aza wana aza petit ya mapata aza na babienfait na ye tomona mama mapata akufa aya alala na matanga alobi mpe aya baza petit ya respectaka mapata mais lokola bino boza na bino mitu esalaka bien te boza lokola bato mo bouta na bafulu so likambo mosusu bozwi bokoti mere na kati omoi na mapata turo pena toyi tobebana wana na opesa bino avertissement mampata yo moko opekisaka biso mais turo pena na kopréféré ntango opekisanga deja eza daya trop tard esida na beti munduki mampata na bino bozofinga mobali na liboso ezalaka wera moto adeverge mampata ezalaka wera moto abotana mampata ezalaka wera moto lelo ti lelo vi ya mampata ekontineaka na wera mais bino moto bozofinga mampata mwasi na bino so tobi totanga mibali na ye tokosisa komini mobimba donc faites attention so bolingi tobebana te tobebisana te
Bon, biso to kolobeko za vérité. Oh, bino bokoloba bokokosa bokocréer kaka. De lokola bino woni kosimba mère ko abetaka musique ti. Nga j'espère que tosala même mission moko David, série moko bato mo bafinga nana awa. Tango tunanga ngo aba David. Toboma na biso tosala la musique. Vraiment. Nana ayebi nga obeta guitare te, abeta drum te, ayebi nde bayimbaka na micro te. Donc so tokomi kokotisa. Na bato baza ba innocent makambo wana tokomi kobebisa. Mais na moni sikoyo biso neta mona tomikitisaka mais bino boye sans pidere pa mapata. Bolobi babuzo ba tanke mama pasteur bonoré comme on a wana ti. Boye ba soki biso to se attaque sur Nana. Et vous appelez joke. Au biso ba mama pata no se vous alokuta o finga mama pata ni. O mona mama pata na boîte, o finga mama pata ni. O mona mama pata na bar o mela ta bière, mo o finga mama pata ni, o mona mama pata na cigarette ata na shisha. So o mona mama pata na internet azote ya bato. O finga mama pata wapi? Abotama na mbongo, akola na mbongo ti lelo azaka na mbongo. Mapata botama ndumba te, akola ndumba te, achaka na bato ba misapi te ndenge ya bino achaka bato misapi. Botika kosa ba le contraire pourtant biso to ko réagir. Ya bana ntaka misapi. Ya bango ko? Ya bana. Bo ba misapi bango bazolo, bakasi ba bango finga, kasi biso tozo nzepe ka kote na bango ti. Mapata ntaka ne misapi te. Mapata kosala wana ndenge ni akola na ba vie wana te. Bakola ba vie bazana ba vie libanda, bazana ba vie moya sérieuté, bazana ba vie balabala. Mapata vie balabala te. Mapata ba musu tango lelo ba omela tia makasa na ndako na bango mapata leka lipa na saucisson na boudin, milike belé tonga bimi libanda ma milike kangami a. Mapata swa kola bon. Mapata kola na vie balabala te. Mapata kola na vie afanda na ba na fingi te na ba kola te na vie afanda na ba lesbienne na ba pédé. Ndenge bato musu bafanda. D'abord tika koma mampata na makambo okola ya mampata. Mampata kola sérieuse, mampata akolite ka fanda na lesbienne na pédé. Mapata kola bon. Kamia chere ke na kotike na école et silisi ezongisi. Aye na tongo avant ke na tonga meliti na ndako batieli ba biloko ba hamburger ba nina memi na classe. De temps à l'ozonga na 12h biloko à 12h rebelaki. Na poko lisusu ali avant la ba meliti. Ba mona ba pédé te. Atika la kozwa temps wana te. Ba lesbienne te. Tato basala makambo ba sala via balabala. Omona zaka na balabala, omona ye akisala makambo. Donc batika koma mampata kokokisa ye, le msuna makambo biso to koloba e kopesa fa ya makase kozikisa. O eza avertissement. Bofinga wera, bofinga orchestre wera, bofinga mampata ti. Botika la komona mampata leka sala interview na makambo wera ti. Botika la komona mampata leka sala interview na makambo musique ti. Akenda ko soutenir mobile na epo aza musali na nzambe. Ndo mona i concert wera leka dans le calme. Baswanite makelele limite bato bakoti babiminde bakoti na ti. Pour moi si na yaza musala nzambe ya solo. Soki bolingi to beta pena ke no ton. To beta na masasi ya. To beta na masasi po bino boya kokosa. Bo luka makambo yo lo ba lo kuta bokosa. Bon, episo to boya ko lo makambo eza ya solo. Faites attention. To la musala makambo so elala botika biso kimia concerne na biso belisi bino liboma. Faites attention à ma patte. Adieu sénateur na nenga mabete Chantal Bomolo pe so lobi le kambu. Ba Chantal wana comme si pe bakuta na basa ba musicien ngo Chantal Bomolo yepe mutabalabala. Ozo comprendre David. Nous musu to beta ngo ba 40 tso ozu ba ser wana ba Chantal Bomolo. Basa ba ser oyo ozana ba na Luanda na yamba na so tango ya. Ozo comprendre. Donc il faut ani chaka na âge o azana ngo. Il faut que la casa sous jeune fille, jeune maman, tu déjà beaucoup. C'est bon. Mais oui, là, ça va. On a 80 ans qui ont déjà donné ça, ça beaucoup. Tu comprends? Il y a d'accord. Donc, âge na yo, donc au moins âge a mutu fo afandaka, afandisa kabatu, ate akabana boinabo. Tu vois la vie au azana ngo. Famille azana ngo, na ebete so azana famille pour mutu tango comme na audacité ya koloba ba bêtise bongo na munoko sans pideur. Aux adengeni. C'est mi pesa respect au adricha sénateur. Oye kopo na sima na biso luka tango pose wa visibilité po yo zaino kana posa to zaite na bala mtu ando wela na ba mibali. Ti yo zalaka donc wana ko bunda na ba jeune fille, o luka ba problème. Tala ka muta yebisanga ke muta pesa mbongo ki États-Unis. Oh président Jean Laurent se pose au pouvoir. On a au pouvoir yo zala te folonga. Tana muta bete lo ka bongo. Donc c'est na pesio respect. Il n'est pas David na lobi na mabe na oti. Mais le quoi yo, okuma mona ke l'équipe batu nyonso bazala kana moti. Na yo kalisusu.
bato baosepela na ngai te bato baosepela na ngai te na koya siko ndenge oyo oyaka lokola oyokanisa makambo olobimisa na monoko moto mosu akobimisa yango te nga mpe na fami bayebika ya mosala na ngai nakobimisa yango ya mabe bato baosepela na ngai te tanga lisuku mama mpata na makambo na yo ololo mpe naye na ngai mingi mpo na presi te me nayeka ya kosilika mpo na bato batanga yeko mama mpata tanga lisuku kombo na ye adjoint sénateur TV eza ngonga bapréparation eza ndenge nini mpona weranson na minute oyo voilà le roi de la forêt aza dana kini donc barep ezozonga bientôt mais bakowumela te po fo bazonga sumikili mpona finissage ya moro te bazokende wana mpona mwa 3 semaines bakosala mpe bazongi bientôt mpe tozobimisela bino déjà date ya sika ya album na biso ya tobimisela bino date ya sika ya concert oyo tokobeta kala mingi ta na badécembre okobule nao nde siweranson nakobeta su wapi te biso soki ezodépendre na producteur yokanisa noka aseno yo te ngai nakokanisa te po ngai nakokanisa na producteur akokanisa mosusu donc omoni producteur salo oyo amoni ke akoki ayeli biso tokobeta biso toponaka te ba 20 000 place eza ebele mpona eza moke kutu tolingi mpe so yango te wana tolingaki tolakisaka producteur mpo lemi so azalaki na doute tosalaki babenga na portugais tir à duvida sala 20 000 place na minute tokobeta te tobetaki oyo po producteur amonaki nazobengisa moto aza na liboma succès na marché te nazobengisa moto oyo na minute aza na eloko ezotambusa ye te mais andimi abeta sala oyo tomeka ye na sala 7500 producteur aregrete bato mosusu batikali libanda bato mosusu bakoki kokota te na babillet na bango yango tolingi toloba sale oyo ezoya tour oyo 20 000 30 000 place tokobeta te mpo eza moke defo tobanda de apartir ya ba 70 000 80 000 place oyo tozala na minute oyo epuis tokobeta nayebisa oyo david aconseil oyo tokozonga awa tozonga awa te nakozonga kaka na mesa oyo nakozonga awa adjoint mwana bamotela bato oyo balandi yo na masolo ya balabala merci beaucoup merci na bato tu balingaka adriche sénateur donc tozopesaka toujours conseil ntango ozolinga kosala moninga mabe yebake mokili esili te mokili eza mokie yoka nti osala moninga mabe lelo me lobi ezalaka ya nzambe keba biso badriche sénateur totambolaka elongo na nzambe yango omonaka r2 ata na baluki omonaka nazalaka na nzela ya église merci na bato basalaka bato mabe merci na bato bakaniselaka bato mabe topesi bino mbote bino nyonso esika bozali namoni bongo le bon Simon Rambo le boss Simon Rambo balobi boss toza na événement les 3 oyo tokobeta match na batafe regola na anniversaire tafe regola donc toza vraiment na posa ya soutien na yo toza na posa lisungi na yo nabi kende na lobi boye déjà président Jiré Sek bien a commis déjà boss message na boss Simon Rambo donc mutakomisa nzazi tapi mutakoma botsa nzazi diamant lokola comme un patrocinateur à Masola balaba mona boss zala calme donc boss Simon Rambo donc sunga biso na événement toza na besoin donc na moni triple président le président Papi Mavinga vraiment Papi mutato salaka 10 jours na Poto 4 jours na Portugal 6 jours na France pendant osombela bana chocolat donc bana balinga chocolat mo bateka na France wana hotel osombela bango saison ngaki président na biso ya ba jeune président bana yolo tout et puis président ya ba boss nyonso bazaka na kati Angola donc babote na yo azalaka bongo na Adolphe Ntiba la noblesse d'Alessa Adolphe Ntimba na Ordezo Adolphe Ntimba na Angola donc babote na place aux ali boss donc événement ça les 3 soutenir biso na événement Poutine Pichou Nzembo Marambaloba go sala ngote babote toujours na boss musika na France ayebisa nga kalaté il faut nazala côté kuna donc FCC Mobimba na moni bongo Paulo dos Santos guerrier Voandu 2025 yango biso ka 2027 to 2028 ko tozé batté donc bambote na yo mvanda mboka Paulo dos Santos guerrier sans oublier Baudry Mata de l'Union européenne vraiment Matadi Boteti na poche bambote na place aux Ali Grand Ben Willy les Gabonais bambote na place aux Ali donc na moni lisusu Koko Malek après très bon séjour à Paris. Koko Malek après t'es national lelo. Akendeka Paris on a 6 jours akende hôtel en demeure à Robota. Vraiment. Bambo tena en place aux Ali mona liboso mama tikela biso. Boss Michel Miguel Bokobo bambo tena en place aux Ali donc Gelon Nzaou balobi Bogar Mobo ya famille azala na ndenga yolo wana donc yepa kanga yolo mobima kanga kauka mutakoki na bota zate mwindo ngolo. Bazaka bona agogo mutakanga makambutu et puis boss David n'est pas outil Portugal, il y a outil Europe à ça 4 jours. Azongi déjà la mer à Boteka azonga lelo.
Donc alongwaki lo bazokoma lelo boss David le champion David babi voyage chez boss champion David sombaka mbika osomba nini naomema na saki boss David donc yo bogar moko boy place ozali et puis namoni le boss Louis grand déclarant na kati ya mboka na yebi kalongwaki déjà nzetu noki je crois toza na yeda na kati ya mboka bambote place ozali ya Willy Pesel nefa mundele ya Willy Pesel nefa mundele makambo yebisenga ezosanama toujours donc naza toujours wana donc bambota batutu ya David namoni pe plaka da banda esika bato baliaka kitoko solingo olia pendo ozala très à l'aise il faut ya na plaka da banda okomona bongo matondo lycée aza wana kopesa makambo maître Chitoko azalaka wana donc mbote na batutu donc na ba otobosani te Clarisse Mimoza la fille formidable maman na Christiana et puis namoni lisusu nani José Mboyo bambote na yo place ozali donc José Mboyo moto azotia kimia epai ya David Ewembe donc tobwakelo bafleur po biso tolinga bato oyo batiaka biso kimia kwa na bambote Abigail Wakams babi mwasi moko depa koma poto achanza tout refait couleur Abigail Wakams chocolat ezoyebana te wana eza nickel to eza ba chocolat ka ba Twix donc bambote batutu quoi. Merci beaucoup à toi Abeda Shudangola Fiston Mukendi Abeda Shudangola nazana Drisha na lobarango nazana Drisha tozo moko na Abeda Shudangola ngaba basoti ngaka pa Jino mbala moko so bila ngana kendeka pa gusto bako déclarer te na okende mbala moko Fiston Mukendi kombo fona me mango tipoto mena comprendre te ozo kipenga te ya Fiston Mukendi Abeda Shudangola bolambo lekebele kota masola balabala ekosala bien yebisa Anelka le padre solo la rato panganaka. Merci beaucoup na batuto ba compagnie masola balabala botoni biso regardé eza kaka droit de réponse na ndenge makamba musique ngo ekendaka donc artiste de sénateur commandant prophète muta bien te soki bo meki pour na wera son adresse ayaka pena mo na ba arme non conventionnelle donc ke ba arme non conventionnelle soki bimi donc ça la moi ba dégâts na ndenge mabe pour ça là c'est important to pesa na moi ba respect biso moto ça par tous les moyens pour makamba ngweza la te mais au mona kaka batu bazolinga kaka batu bazolinga nga makamba ngweza la to respecter pe batu ba mikolo to respecter batu babeta musique était batu babeta musique était beaucoup to wana na makamba musique batu basala ba donc ça n'a rien à voir na ba vie na bango privé mais bon ba vie na bango privé boya ko beta ngona makamba musique pourquoi bon ce doit être la bino kaka donc merci beaucoup na ba tout on va accompagner masolo ya balabala boss le petit Ebu ya tambola na caché visa na poche boss le petit Ebu Toniati kota masola balabala ekosala bien boss Benvin mon konda visor na congolaise hein ngana disha yo to sa boss Benvin na lobaki ke moto visor nyonso mona na rapana ata ona mundela bimisi téléphone te mais yaza nango déjà donc jour mundela obimisa soka bolukion boyo kutongo pana wana Benvin aigle na kata congolaise wana do zona ba pouvoir nyonso to pesi bango so bakokana bango te rien bakokate baboka bokota masola balabala ekosala bien David tobosani esika voyage na biso ozozela qui to travel Patrick Kimbondo le PDG donc balobi kuna voyage eza na facilité moins cher visa ya matata te ya koswana te kuna na séjour na komatia na aéroport ye moko na bato bakoyamba na poto ye moko Patrick Kimbondo PDG Patrick Kimbondo kota masola balabala ekosala bien papote toussez-vous papote toussez-vous donc bozalaka zalaka mpena na David Ewembe ekosala bien mokonzi ya agendamentu Zola Rodrigo mokonzi ya agendamentu Zola Rodrigo pesa position na ndenge balabala bazalaka na mega tembo le petit amekostro donc bienvenue au Saranate on a ça avec vous na ndenge balabala ciao la famille.